pourquoi dit digital a kobima na stade pe stade ko buka na bato ba kufe belé obi pourquoi matanga leka kufi mais bato bazonga actualité ba on comprendre na banze mafali on place roboma est-ce que mulima dit la digital ya kimia terre apina bakana ya bato belé ndana neti bana ana bakana na bato belé ya bana ya vie na imoko ya famille ya ba massa ya ba fan parce que lelo mutu atoni sa stade aka mutu moko na génération oyo toza yaka fali génération to eto ya oyo mutu atoni sa stade oza to soki faire atoni na lobby no so ba toni si stade bakatanga ba sur la professionnelle ça c'est mon frère ozo ça c'est des conneries donc nous pour nous petit na comme esprit ba chabre si pour la kokodioko n'espère kokodioko quand on parle des choses devant l'écran tous un bateau baza ba responsable la narabiso tant mozo il y a un engagement oyo ebisi bateau so qui fait atoni si stade ti bakata yo liboko ozo ça théâtre bisonyo surtout zokana banyo engagement oyo ndimi basara ngo na papi maka uza ça engagement avec so qui fali maka uza asala ine awa to kutani pena yo kanga na zolo bala yo maka uza ba ile so fala toni stade otika mutaka théâtre alors théâtre maka uza sala na orchestre na bino omoni maka uza omoni papa Hervé nenge nebonanga maka yoka malobese ngai papa Hervé za na musala makasi pona nga annulé concert à Stade Martin parce que moni goga omoni plein ya goga munda mosala batwana et pas papa Hervé za ora katikati ya bato oui pourquoi ok oui pourquoi rapidement tout succès zate actualité zanonté bat ba boma papa Hervé mais c'est dernier temps bato bazoboma tout le temps komba oligola rigola na longtemps non yo kana za na te matanga za actualité te matanga place à mawa au moins que place oyo so bomba ba golwa ndenge ba jusqu'o ya mona ce qu'on a ici bino bakeba digital obima na Stade Martin Bukana mission oyo état défi penga na lobby yango pe na lobby na bino ke na général état-major la main d'or la check PC défi na nga so ko stade bokati na la main d'or tolérance parce que yo za soldaté oza mo considé et so senga ça papier na okebene pa ba konza ça tolérance papa si ils ont marambo ya mabe mais le moto comprendre marambo za dango moi pas kabasili junior na lobby na bagolwa tout tokoki kolanda bayuma te bavida kala ici mais est-ce que papier oyo sali mokonzi na moni yango na ke ba mo kolanda ba mutaza yuma te biso tozali ba warrior soda o ke to défendre artiste Fally Ipupa on peut pas venir à la télé ok ba vida kala tunani obi tunani mais bino makambo banango bino banango ya TV mozolo ba likambo ozo so charge na ngote mais na charge na responsable ya likambo lobby basala ngo na ke responsable mais yango na lobby ka bongo ndena zaboe ngali kama na lobby ngo boye au moins les paroles s'envolent les écrits restent au moins maman maka uzalo eleka teleka mu pepete eleka mu pepete bo benga ngo actualité parce que bino ba goloa bolekaka tu ba TV natang lo sous gouve le goloa boga de la prince yoka bogos alobaka soki fala toni stade batu bayate obanda bango mabe invitation ko ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali mona Joseph tata moboko ya grand menuisier invitation en carton n'a pas follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bossa libinote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à ce notre moment sur votre chaîne
Congo Essengo officiel plus télévision, c'est l'heure de votre émission Clégie Show, Clégie, une émission qui Clégie parle. Dans cette émission Congo Essengo officiel plus télévision, c'est vraiment une joie, et puis j'ai le plaisir ou l'honneur de vous présenter cette émission. Continuez à s'abonner massivement dans cette chaîne, bato tout babeta libaku yorlanda bémission batika bongo te bachamwa linzaka na clochette de notification pour ba notification surtout ya so eloko ekoti eyaka rapidement na ba téléphone na bino na écran na bino ndenge ezalaka kaka na profiter na pesa mbote na Melo Mat un grand caméraman de Mutaloka TV Mutatika TV na défaut pourquoi pas Montréal Berlin ngame te je te sali ya zalaka na ba machine air nyonso to mais le route er moi yara mais pena air nyonso to. Alors, pourquoi pas à mon papa Clovis Fimpa. Papa Clovis Fimpa, je te salue aussi. La PCE Penza Bambote Nao, Ebele, place aux alliés. Je sais pas si Melo Azadja prête, si ya me manga pas invité nanga ya lelo. Bonjour à tous. Bonjour. Et puis bonjour, ma santé, ça va? Ma santé qui tourne dans la dynastie. Donc, on est en direct sur Congo Essengo télévision. Tozawana émission nabi à la meilleure émission, émission nyon surtout. Je dis bien que c'est la meilleure émission, émission nyon surtout. On a baptisé en bongo. Je suis avec la Médor, ne bomonier, koto nazana yampaka. Torusolo là. Lelo par rapport à Bamakamutuzo les stade de Martyr, Léo Gigola, stade Massamba Deba, tout sur la mou. Rapidement, la Médor, Gigola Autotika Biso, tout le monde ba voice et Bimaki, pendant ba obsèque, tout le monde c'était qui grand frère na Bangor, Ligola, Bimaka tenait ba propos, Ngaina Yoto Yebi, et bon c'est ça. Et puis, na matanga tout le monde tout mon sous te bien que Rosala là pour na faire égola le roi Ranson papa chéri j'ai bien bien mettre tout le monde bamonte voilà pour nous banana pesina nous les remplaçants de Jésus remplaçant Michael Jackson il fallait épouper du Cap la merveille aigle et puis il va voir parce que bazar on a besoin CP la mabé président eu Sandra de Brazzaville tous les warriors bakati à Brazza et mon conception dit badia ta monter manana boduka et Coco Dilassou sous les Kauka par Zouzou. Le futur ministre, on va toujours battre ministre social parce qu'il y a Bonga, il y a Ouli Moucheni. Tous les warriors sont montés, la Médor au général état-major, petit a fallu pour par la bouche autorisée, warrior volontaire. Nasa. Les Japonais qui par exemple à Benefenaya. Comment nous répondre biso rapidement. Matanga ya Gigola. Aza musicien. Tout le monde a tout le monde a fallu ailleurs. Oui, problème est ani. Nous moni Gigola aza artiste et musicien parce que tout le monde pour n'a pas perdre un musicien. Le deux et Maramou sur le canal internet pour ne permettre terroir parce que mon est Maramou sur le dans au comment ne mon est Gigola aza à comment on va l'appeler yolo la flat c'est mon côté il y a ok terrain cancard na biso puis toujours temps on va na nai est-ce qu'ils ont besoin de temps na va na sola nai après ça ma courage belé ai c'est ma petit na ngai courage na boulot au sala puis un artiste oyo linga mingi tout mon liste bimi au moni po ba sa liste internet c'est le patron à bango ayebi ki liste ebima parce que liste tant ebimi tamboli mokili mobimba ba réseaux sociaux tout pas banango ajimina papier ba tang de ado bandia so wera yeto bete ado bandia so ngana yeto bete ado bandia so awari ba yeba bete ado patangi na ba komba batutu tant de mutu mo sa liste ya lo la plus exemple mo biso dans la day ngana yo sa liste Temema biso na mema biso si on biso ton a day ba monisco général état major
la d'or Pecha Fali a sali liste na ina una media bani otanga o ayate est-ce que bato ba otanga boya baba bololote et pas la biso kutu to chango biso tato biso to kei te et a un problème te parce que papa guide na biso guide ya musique ya Congo numéro 1 a pc mes condoléances on a pe na pc papa on veut me connaître pe na baki azala fort parce que mon y a perdre de 1 lek makila naï. Deuxième chose à perdre voix qui tourne à orchestre naï parce que ça les belé. Mais bateau ba boma papa Hervé za bateau bazanzinga nzinga naï. Bateau bana matanga bile ozo finga na internet. Bateau bana matanga wale la artiste amné na ça ba vocal belé. Okuna guide professeur Fali pour pouvoir reconnaître abi artiste gigola. Mais bino bo sala émission ya ko finga bat. Ya ko déborder ba mot. Et ça normal te obi dernièrement na landi chomo buo ginde akufi wana so akufi na bakisi na maintenant na bité musique na kisi ase papa va aussi misa gikis amemi na ndako ngate mozaleki na ngata la neto zala boye mutaro mema mutanga ndako nga azala te muna mutage na ndako nga na ndenge na ye ngape ginde okasi ginde azala oyemba bongo susine pesa yiki ali kape feriti ala bena 6 ndi yana zala na muti Pointe bon va gi akupe na ndenge na mais tema za faire bon va faire mutalier on point bon va faire mutalier mais pas na nga eza liwa mamba famille wa bakota te mamu ya mamba liste siko mamba liste batanga ki biso to yati pe ngai yaki na bato ba benga ki ba journaliste ba oya kuna ba ya matanga ba bilame ndongo zana komune zotanga na matanga parce que yo signala no oya no matanga mais il va sauver matanga mo salo 12 oya popé papa Hervé moto kepe otalive no gigola mais kobi mana yo ozala problème à mort nano millionnaire te nano na mbongo te si vous fona ya matanga ne finance atana ba 4 jeep naza atana batu bele batu musu ba aussi mangati bon simbangati mais ba fan na bango ba oyandi mabe OK ozo pa ya moneki na tu ngamuna na boyi ko kimatanga wana puna parce que moni paka aza ou bango bazati bango pe aza paka OK merci merci un peu différent liste bimai to kinete mais pour la 20 soni te na comprendre na ko pas la 20 soni il on nga senga mabe Kakol aza le roi de la forêt to ki na ninga normal Kakol aza le roi de la forêt vous comprenez Kakol aza le roi de la forêt ouera aza ouera chef Kakol quel que soit ma bé ya musique on dit maman musique to me montre qu'on ninga famille musique to finga na tout ça de papa va embila 21 maman ve jaloux tout ça 21 nazala na on est dans musique tout le monde appelle sangara les gars TV finga pe maman ya faire tout le monde yango toyoka asala kutu ma bé presque vous comprenez mais ce que muta ku fait les petits frères naï muta ko ya pena matanga ta ku biso to yete mais bato ba roza na souci à faire bakabla mawana ils a jibé ils a ouira ils a vera moté pour faire égaux la papa Hervé aza mwana kofike aza ngolo ba pona nde ba yete po ba yete basali mabe basali mabe bazong sara enda ente mundinga so matanga no tiyo pouvoir ya ni matanga parce que ba yebi ke faire aza mwana tala mo lelo na yebisa bino l'autre ranki na quartier to yebi vera mafinga fala boya rafali na ba TV atina route ba petona nani vous allez na ranking o to na ranking ko to kana te e boye bien ngote o da liali kama pembet to na ranking to kana te atina ba porter pas na ba PD ba ya ofinga fali na TV même ko le to na problème a oya day soit yeta mi papa ndoki c'est ça. OK Yampaka rapidement le même question toujours la médor manière ni faire liste vous savez liste yansona yate falia yate star mi de 3 fois star tu n'as na et puis Sandra Quil double XL maman na Thiago maître Z balébé porte-monnaie magique les millionnaires Manu Mwendo ce n'est vraiment ce na zori na paradis terrestre Miguel Dangote paradis terrestre tout ça un problème où ezabou
oyo biso na ba la main d'or to lobara eza oyo ba président ba lobara te fallait ko zo tenter même soit tinda la main d'or que no finga fait eza ba sentiment na biso muto pasa li liste ça les sentiments naïe ya kigolwa n'état pour faire azaï na moi azaï n'état pour ça liste c'était OK na liste wapi azota déjà y a perdre la salle nani ta liste fanatique pena kisasa te asali liste o etali motema na ye donc mutu soki ozalaka na mutu proche to odini okabola maona mutu ato moni liste on faut ya ko goûter yango tala ke po gigo la zaki petit ya batutu sur tel interview à Kabose finga fait mais gina Kabose bano sola ah au fini mutu no mabe ya famille ya ubeti mabe vinga fa na ngakuna eza yango auto monaka na musique ezelo mususu après musique bat bazara ba parents pour ce mutu kiti na podium au même ne kiti soit kiti sa pantalon yeba yende a auto conseil tia comment ko talpa on faut mata pour bana baza ba bike papa yi donc na makambo ya musique nezamba je basala kitonini or que le lokutu polémique eza utile na musique congolaise pour tangu jibe na wera ba kata ili kama polémique yango moni lelo place basuka et comment que va au bazar na ngeza ra lisuti c'est ça pour ça que ton papa chéri nga polémique na osala ngo lisuti mais alors eloko wana bana o ke na polémique kabola ba famille et ça mamutu na suite à polémique wana lelo esala wera o yaza esala jibe o jibaza lelo malgré ko ya banze mona ba onyeso poto zalaka jiba kanga ville abeta ba concert o eza VIP mais bato a maison mais to zena biso so ka maison mais beta na gisensu o mona full ya liwa donc mona kutu ya liste na mona kango rien à voir mutu o alingi ko o ayete za volonté ni donc alors na bato onyeso to loba so pe ba yinde gipa la mukinete ok to be na matin masula de to marteler en pena minute parce que ils ont marambo tozui déjà temps belé au solango to sola à propos ya ba stade makamboza malamu te na biso melo mat ridi boteke bolande la biso pena marambo la medo a uterucha sa main a coupé qui fait que soit tondi si stade bakate maboko stade wana esala mpiaka par rapport à Badir en avant tous la medo nasi frère atangati akoma on a papier pour non kateli beaucoup kasto sola mam na ba preuve tango lobi likamoso bakati l'état okanga mutu ke okati mutu liboko sala yango na papier na ngai na lobi soki fere atondi si stade ya paka akatanga liboko témoin na ngai poto zaka bana ba témoin témoin na ngai clégie papa et si nga pe na ozona sali photocopie na tiki na keu na sura na ke na ngona commune na tiki na ona notambo na ngope na otika na nganda moto kuta na na e wana po jour za na lichette ya sika po so na beta en keu za témoin na commune pe za témoin na po asala ki papier to ba mam verbalement ba preuve kute kombo na ebité Aminata la perle noire Ishalibuna Iramanganda Mijo et puis Karine Zola to solama na et puis c'est bino monsieur Rosala show moni show to lo bara show be live na mete show yango la medo o ibsa abatuke to ibsa abatute na plateau na nga o chama boko boé j'ai même ma main à couper sauf faire rigoler la salle plein bakato maboko et na bandira ma na ngala banga te parce que nazali général état major mutakata ba guerre omoni TV surtout tali na époque ya ba vina biso we ba théâtre kala we bazongi sa poani parce que ba filma il gana ba TV ndeyaka papier ya msuspect obonga na bureau ya msuspect balobani mutasambisa nani les paroles ça vole les écrits restent donc on va péquer na ça na ngo baji na bisko boyo kana malanga na si yo sima lo papier na ngasi go bona bandela mamu na lo ba defy mais le man nazala besoin au commater pour ba mona mamu na lo biso ki bazo honte mais lo ma série ya vie parce que TV etikara makambo de émission oyo bato ba otala biso ba warrior mon nimba général état major Stani la Medo petit a fallu pour pas warrior volontaire
boboma image le 24 kala minute na temps komate mais na otika ngo po kozongisa ngo pe ngamoko parce que makauza salaire rare que quand tu as mutangala ayakati ngana ozawana na biboyi stade de martyr ali panangubate mutakuba ni la automne sa stade ya rafali mais na ici ba bolwa soki ferry atoni si stade maboko na ngambo soki paper ve atoni si stade de martyr ça non plus que fali et c'est un rappel que falité et c'est un plein de ben soit sali plein so bena sali plein à plein ko le passer plein na biso plein les gars qui et sali o biso de scandale on attend peu maté katanga maboko yo lo bagi plein to faut les gars fali na lobby boye stade de martyr na bango et ça la plein pe les caprices que biso parce que lelo mutu atoni sa stade aka mutu moko na génération oyo toza yaka fali génération to ezo ya oyo mutu atoni sa stade oza to soki faire atondi na lobby no so ba toni si stade bakatanga maboko et lo oni ne sala ke olobake atondi sa te d'abord de 1 au moni potoni sa stade aux en actualité. Deuxième chose, actualité l'équipe actualité tous les aux actualité au sali clip to eka na actualité pour les kangina clip na Donald au sala actualité si ton solo na nous aux actualité aux na album o ekangi Afrique aux album OK et autres ça va mal à l'aise en Afrique pe bana mboka leo to na formé 7 ceux qui n'ont bizorbi na bango les qui n'ont ça de noter ou comparant l'album formé 7 impossible parce que les lots sont aux autres tambola les lots na kin tout ces ban micro baladeur boy ma bizorbi boy ma fali pour boy ma balbanze ma formé 7 les lots sont aux qui ma boîte to kuta na ma boîte na ye ba robet a fali 20 mais ba bet 18 fali pour OK vas-y yo na biso ko les fali pour yo na biso les lots papa on va za na musala makasi pour nga annuler concert à Stade de Martyr parce que moni goga on est plein à goga on a moi salé batouana et pas papa visa aura 4 à battre oui pourquoi OK rapidement tout c'est até actualité zanonté ba bo ma papa v mais c'est dernier temps tout bazo bo ma tout autant combat oligola non non yo kana na matanga za actualité te matanga place à mawa au moins jusqu'à place eso bo ma ba golwa nega ba jusqu'à ya mona ce qu'on a ici bino ba keba digital obimana Stade de Martyr bukana parce que digital guide digital guide digital ba keba pourquoi guide digital akobimana stade stade ko bukana ba kufe belé obi pourquoi matanga leka kufi mais batu bazonga actualité ba on comparons na banze mafali on place oboma est-ce que mulima dit ya digital ya kimia te apina bakana ya batu belé ndaza neti ya bana ana bakana na ya batu belé ya vie na imoko ya famille ya ba massa ya ba fan. OK rapidement tozonga wana tout sur la professionnelle ça c'est mon frère oazo ça c'est des conneries donc nous pour nous petit na comme esprit ba chab si pour la kokodioko n'espère kokodioko quand on parle des choses devant les grands boys tous en bateau baza ba responsable la narabisu tant ozo ya na engagement mo oyo ebisi bateau so qui fait atondi si stade ti bakata yo liboko ozo sa théâtre biso nyoso tozwaka na banyungu engagement oyo ndimi basala ngo na papi maka uza sa engagement avec so qui fali maka uza asala ine awa tokutani pena kolwa yo kanga na zolo bala yo maka uza ba ile so fala to stade otika mutaka alors théâtre te maka uza sala na orchestre na bino omoni maka uza omoni papa Hervé nege nanga maka yo kana isayo malobese ngai naza ngai tolérance même pas la main d'or s'il te plaît na yo ka défi na ngeza na yo ka ki na tout oyo lobi vraiment na mimi oza courageux ba courageux bo il faut bazala ah ba courageux c'est bon il a bien ba courageux bo il faut bazala ndembo ko ebebate so to yata na ba 8000 courageux bo de monde ba société ba sip Congo de monde na ba jeune de ba ko sa ba kinois bo ba courageux te de tout ça ba courageux ta courageux naïf ça il en a papi pour nga na te so la selo pa faire c'est la papa Hervé oh
Mettons aux autres bango na ba. Ngai siko intérêt. Les téléspectateurs au yozo ebisa bango. Baza eke. Na zo peso example. Balandio bazo. Est-ce qu'on a zo ebisa yo? Ngaso ko sala. Usali papier. Toko ma papier. Yo ka ngate. Yo ko to ko mate. Ngaso ko ma papier ezande papier. Eza ba théâtre to bete maso. Tozo solo là. Oui pourquoi? So na bina ba likambo na bike likambo na oloba. Ouais. Ngamo na zui charge na ngwali pesa nga papier. Mais yo ce qu'on sala défité. Donc biso to beta stand le train le belo oti. Parce que yeba ke to to sa stand. Oyo eza ke soki okomi yango. Na mukolo ba okato libo. Na bato ake. Voilà ce que c'est voilà ce qu'on a l'état. Plus de 13 000 personnes. Bota la biso. Kasi papier po. Non, yo za l'état te. Na isoda pété. Mema yango na l'état. Bota la. O bakati libo ne te toza na preuve. Ouais. Jo musu na keyo alubaka bui. Asala na papier. Te papier. Na l'état ba okote langa. Soki ko sala papier. Ozaki na défi. Oza besoin c'est le papier. Yango na osala. Te sala papier pas noté. Nga no sala papier pas papier. OK, yo kana yo sala le papier mo ke nangwa. Te yo ce qu'on sala papier. Non ça papier que to la date sous ba aventurier te. Te bonga na sa papier te na zo lo ba no mambo eza réel. Oyo zo mema on est qui théâtre. Pour yo mo yebi na mutema no ke boto sa stalité. C'est là par défi o na pesi ya mwana. Mission oyo. Et dans défi. Pena na lobby ya ngo pena lobby na bino ke na général état-major la main d'or la check pesi défi na nga so boto si stade bokati na la main d'or tolérance. Parce que yo za soldaté oza mo konzité. Et so singa ça papier na okebene pa ba konza ça papier na pesi. Stani tolérance papa s'il te plaît. Comprenez que nous sommes en direct. Comprenez que nous sommes en direct. Vraiment, la bague émission, vous allez chaud. Ils appellent chaud. Côté babi, stade de rotonda. Côté babi, stade de rotonda. Côté ba papier, zo salama. Tu peux te pas comme ça la papier. Il y a nini to rotang en haut. Ah, on a bino. Vraiment, ma cambuza chaud. Ils ont ma cambuza mabé. Mais le matuzo comprendre ma cambuza ah. Yango. Ok. Moi pas Kabasili Junior na lobi na bagolwa tout tokoki kolanda ba yuma te ba vida kala ici. Mais ce que papier oyo sali pour continuer na moni yango na ke ba mo kolanda ba mutaza yuma te biso tozali ba warrior soda o ke to défendre artiste Fally Ipupa. On peut pas venir à la télé pour que ba vida kala tunani obi tunani na bino makambo bandango bino bandango ya TV mozolo ba likambo ozo so charge na ngote maintenant responsable ya likambo yolobi basala ngo bina ke mais yango na lobika bongo ndena zaboe na likambo na lobi yango boye pour au moins les paroles s'envolent les écrits restent au moins maman maka vous allez ileka teleka na mupepete eleka na mupepete bobenga ngo actualité. Parce que bino ba goloa bolekaka tu ba TV natang lo sus gouve le goloa boga de la prince yoka bogos alobaka soki fala toni si stade yi autika mamba ki journaliste na fi fala ko ton sa stade ité pour faire à l'équipe mais tout ça là yango ko leka mon frère yo kana ko ma place wana c'est là ko ngana yo na bandi ko msuna za sagesse ko leka te yo ka te yo za sagesse ko leka biso te yo ka yo ka ngai sko ngai réponse na nga soki Marcaus yo ka soki Marcaus asala ka papier na plateau akomaka ngo ngai Marcaus papier na komi soki fala tuni stade otika mutakala tema koma kite ayaki kaka na TV donc c'est que eko ayaki ko ba na TV nenga ipe na yeka ko ba na bakatanga pena mama na ngai ko ali pasa na kufa na parce que mutoto sa stade la pa fala za yangwana ozo pesa la pesa mode to beta chaque club ba pa beta au monde chaque club abeta donc Stani s'il te plaît yo kanga na o continue de loba monde ya pa kavandi kimia boy ayoka yo non préféré tant que ba pesa maloba yo pour voir yepanga na tina si sarasi ba ba jeune bazaka to beti chaque club po bino bo beta te bo ton sangote défi o to pesa bino na fi o papa avoir salade to beti concert à $300 na banda bo banda carrière musicale bo beta monte il y a $500 je pense même pas un album nini pe na banzemo nini o bo yo ko ta pe bo beta concert $500 to gina poto confinement
Vous convoquez, quand on a combattu, fala bêta, mais il y a 22 000 places craquées. Au couteau, papa va bêter. Craqué, le bani. Plainte. Il y a 22 000 places, plainte. Bah, français, on est plainte. Mais ça plainte, tu vas vite craquer, ça plainte. C'est là, non, s'il te plaît. Tout ça, c'est une arène. S'il te plaît, oui, t'es ça. T'es tout ça qui est ce qu'on m'a l'aimé. Au couteau, bino bo signé ma contrat, au couteau, bino bo bêta. Toi, la concert à Brazzaville. Il y a Massamba Débat, il y a Brazza. Au papa V. En bêta, on t'a comme ça. Papa va au bêta dans 80 000. Il y a moins de 80 000 places, et ton naté. Je te jure devant lui. Tout ça, des blagues. Dans la Bible, papa va un bon chanteur. Ana balmo ma yemba bien. Mais ana succès. T'as la contourne sa stade. Mon même à ta bobengi. David a obéi un stade dans tout le sang. Ok, merci. Même à ta bobengi. Merci, tolérance. Ça y est, obéi un stade dans tout le sang. Ok, merci, tolérance. Pour ton stade, il faut un succès. On a le bombe. Bon, yoka. La main d'or. La main d'or. La main d'or. La main d'or. Franchement. C'est tout. Franchement, il y a aux allois comme c'est pour la tika plateau. Yo so lobby, t'as vu au Krakenabi qui est aux oyo katé na plateau. Par rapport au Krakena rongo comme ça nga fouté. Nana le na lobi boya. Et homonyme il vient dans lobby au Kraké. Nana go Kraké. Tout au Kraké. Mais na son explique. Na lobi ngo oyo ki ngo. Nana ya TV na pesa ba ba. Oyo ki ngo wa sala ngo. Oyo ki ngo wa. Mais obi misonka. Nabi yonde mutu ozoyo kabisoti. Et la zone au cabine. Et Bosco n'a pas compris. Et où tu as pu? Tant payer à lobby. Faire un peu dans le bateau. C'est son lobby. Tolérance ces années. Soyez le bindam. Il n'y a pas le bindam. Est-ce que le big appelle ça? Il appelle ça. On appelle ça. On appelle ça maloba. On a appelé ça des bandes. Non, fan d'année au s'exprime. Il y a pas qu'à. Ouais. Monde pas vendre kimia siko. Yosko to pesio tana au sanini ya oloba. Abiboy, bon à disque succété. Nasi oyoka. Bango babeta arena 22 000 places plein. Babeta encore quoi. Concert moi sur le bar au Batarba ina $500, $300. Bino rien toujours. Babeta masamba débat. Bino bokoto ndisa yango te. Selon la médor. Bino boana actualité te. Beaucoup bêté. Réponse na yo par rapport na masola musique ya musuba livre nazana ngo c'est mon frère azana ngote Félix Oazé wa kutatondi sa stade Félix Ebouy na Brazzaville to eli susu faire rigola Félix nini Oazé ko atondi sa stade ya Félix Ebouy na Brazzaville po ezara masamba débat na Félix Ebouy na EDD faire rigola abeta concert les plus chers aux artistes congolais mon côté na abeta na Kenya. Bi marqué à l'extérieur compte double $1000. Namboka o bakabola invitation te. Oyebi mututé. O nani wa koyana bana ena mwasi na eba kokota. Ba ukabelanga na podium non. Faire rigola c'est l'originalité. Et les autres, l'homme comme lui il parle, c'est des pirates. Ce qui les fait rigola zala yango sala bateau nso bazala. Na ba frère na peut reconnaître bango. Pour faire rigoler tant oiseau ça la musique, je crois bien on a artiste n'a pas pour artiste à défendre drapeau yamboka artiste n'a fali pour pas azobeta na musique ya ba mongo ibodo s'il te plaît o babeta ka concert que soki babeti concert faut ba pesa bango loso na pondu na musuni ibodo mama ye ibodo on a fait rigoler azobeta na wenge musique 4x4 BCBG tout terrain. Tout le monde a le sentiment qu'on a pas la lunette à bout. Mais comment même la lunette à bout, c'est du oui. Faire déjà ça dans la donc, mon maman, tout bien, on a beau bêta lilo, la gêne n'a biso, pour pas monter ma moto, mon y était dans ce modèle là-bas. Aïe, manze mon na 4x4. Moi, bah, gêne, au qui était abandonné sous ce. Aux Nathan, aux autres, la médor, sois tranquille. Bah, gêne, vous. Au moins, bah, gêne. Manazo expliqué clair, pépé. Tango faire azoe mila mboka mbongo ya mboka opo ba faire ba patrimoine national mokonza mboka epo faire go la beta musique na Zaïre. Là toi tu étais à l'école na Zaïre Mobutu ninga kinana mémoire na ye ayebi ke na tika faire go la na musique ya mboka oyo tika kosa batu Pentagone c'est Zaïre numéro 1. Oye ba no mambo te ozo maman on est Zaïre numéro 1 au Balbara variété samedi soir.
fait rigoler na mama sile kile na yebite soki na chaîne on senga lelo na keyo ndeto comment so la mama wabu ba listre eloko wana ezaki na époque ya Mobutu toko sepela lelo ba jeune ba ya musique il faut évoluer soki ba wendo bazalate nde batabulei bazalate soki batabulei bazalate nde ba madilupe bazalate par là olungolo bani donc soki fait razalakate ndepe ba jeune nyonso to kasi ba jeune n'est pas présent so fali basa ba jeune ala jeune nani par rapport ya faire na makambu ya musique ya mboka oyo zeis ngai na koki kozala plus âgé que yo mais na musala moko oyo ngana za nango na expérience donc yo za jeune na musala na par rapport yanga faire azan expérience ya musique de plus faire go la tango azo mata avion faire go la kei Côte d'Ivoire en 1996. Faire go la accueilli Kenya en 1996. Là, l'artiste Fally Ipupa n'était pas là dans la musique du Congo. S'il te plaît. Accueilli l'orchestre et Yanani. Oui, il musique à 4x4 tout est. C'est bon, merci. Ok, merci. Toujours un an. Donc, il y a un lobby. Fallait tout ça, il y a un bimisa et man orchestre et l'autre nom, tout n'est pas le bas. La PCB n'a fait les mots, le temps passé ne revient plus jamais. Au moment où bango baza bato histoire, histoire ya kala. Toi tu n'étais pas à l'école, hein? Il faut l'histoire. Avant on reconnaître il faut l'histoire. Pourquoi on parle que nous avons découvert Congo au Ezali Diegoka? Parce que c'est l'histoire. C'est de changer l'histoire donc ba komba ba koko la mouchine du fleuve. Oui. Est-ce que na rolo basi? Et alors mutu moi za na la vidé, alors mo beta tuka li solo na la moninga na prêtre na danger mais so ba talo ba ta moi boy. On est l'eau thème au tukali na ina la na yi prêtre ndeti papier 22 ans. Moni Fally abani musique na ye abotami nango atangeli yango lelo komi Fally azali. Donc to ya TV ko ofinga misente faire rigola papier va bon musique. A tout le drapeau ya mboka na biso libanda. Mais le problème est pas na izani. Au fallait au sala ya salité. De 1, les rôles en place wana. Surtout tena 4x4 na moni na ngandi momo embati. Ya zalaki petit ya le roi. Avec petit alors ve na nga yimbara nga na petit. Ndé ti ve na nga gelor ciseaux donc quoi faire au kufilo milieu pesi mota na bagata. Na zaki petit na yi. Na la petit na yi, na tambola na yi. Oh, na otamwana pour na yeba. Maintenant na otamwana ye, na otamwana batu misusu, batu ape bala ba komo na bango. Na komi petit na bango. Okata ape suki. Naza meilleur coiffeur ya mboka. Ah. Na kina bina na matila au moins. Meilleur coiffeur. O bande petit venanga naza petit na ye. Asalanga. De monde oyo magam oyo oto yaka awa to ande mona batu misuti. Ozo mpani na petit na ye basalinga. To bui papier vêté. Ayimba la ba vintuni, ayimba la ba jibe piano. Mais le problème ya lelo oto lo baboy. Actuellement, Jibagi na 16 na yi, veut qu'on faire na 16 na yi, papa magi na 16 na yi. Actuellement na lelo, neti ya pakanda vandi wana. Na mutema ni 60,000 nzamba sola bige, fallait les faire na 6. Wana ndenge yo. Na mutema na ye, toza batu tala. Omoninga mutema nanga. Na komi nzamba joint. Yo ka so monde tina la boy. Na yebi bena yelo ko boy. Ndaza na bige, Fally à l'équipe papier avec na 6. Ndazana bige album formé 7 et l'équipe a nzembo na ba ucho bimisa to vanda to tambola ngati oyo lo ba Fally obi Fally pesi ba devoir rebelle no salite ana ba devoir rebelle ana ba trophée belazu to ana disque d'or oza benage oh même attends la jeune ninga bige ba jeune papa va zo monter disque d'or on est ni azo monter na fungola azu ya monter c'est azu ya monter babilo Fally a sali papa Hervé na salité to na ba prix atangilanga 10 concerts ya 2020 10 concerts ya pamba ponga na lutangela yo obezi solo ya VIP $1000 na Cameroun na Cameroun fala beti concert à $2000 VIP to changer to kei na mboka ba DJ Troba to kei mais to même
tokela ba concert les seuls artistes congolais o akindaka libana mboka beta ba concert cher vérifié talent za fali ezat so beta zilan cité na si ça s'il te plaît ezat so beta concert moi $1000 non so beta concert $1000 concert moko yo bigi oza danger te ko ba concert fala beta en Afrique et un artiste na sangisi tout l'artiste à Congo na sangisi tout l'artiste à Congo na Afrique wana ba beta concert à $500 muta beta a fali ba 1000 ba 2000 ba 3000 les seuls artistes concert $3000 fali na biso to beti concert à $300 mais na to beti concert à $300 mais réservation à $2500 mais c'est ni Congo la au salon yo mama pe na tout mieux qu'à léger que normal et ça le oh fallait au sala na bien so oyo kapé na ngai na kata mais exactement je n'attends so qui zela si otikanga na lobaka sinon parle beaucoup mais otikanga te s'il te plaît otikanga te na si OK mpaka tolérance tu te peux sur une émission nyonso na peso na nyonso so qui pas peur va se le loka bien ko kansate na oya na TV pona ignorant moté na yebi musique na yoka musique na yi ayimbaka bien abeta ba Zénith asalamaka bien asala succès pe na Congo atomola drapeau ya mboka biso to ba ingaza ignorante na yoka ayi mais na musique na makam ndenge ekende ba musika après vana 1 falaza na 60 na ba bilo fali azo sala to tamola ba payer présent mako ya bon bolobi n'importe quoi na bien merci ezaka bonimaka fali poto sauter na fondation fali ma bezo sala bonima on peut kate silence pardon fondation bina filé kuto ezala asala ni o bangulo yo liaka na kapila ya fondation bina filé te ngali na ba kwanga ba te ngali ya ngolute OK yampaka na si oyo ki bana ma motema moto mwende oui bango bayena ba Macron bango bayena ba Macron awa bayena ba qui bana ba besi ba concert ba $3000 côté ni yangwana des fois soit tozolo ba marambu o tolo ba marambu o ezalaka bien na sepela nous encourager mais au moins tozolo tolo ba marambu ezaba clé au moins ni neti fait akoyi ko viser falite falinde au viser fait nani pour fala le sexy alege na mbongo alege na mamu aleka na mbongo la méthode tolérance pardon na aleka na mbongo ou pas mais keba na batu musuna bagumbi baza ba immeuble ba 5 niveaux malembe tozo solo wana kuteza ba banalité ya ba futilité nous ici on parle de la musique au moins mambo tout bozoni nga bobeta donc on a vision à faire akoyi ko visionner artiste fali poupate mais l'artiste fali poupa faut visionner Ferré parce que Ferré à mon oh faire assez sala à mon na musique yena à mon l'autre fois na 1999 wana uzaiwa nazo te faire à saline to soula na 1999 asa mutasali le roi de la forêt to soula yona nena te ko sola yo ko poser la question de to soula na 1999 poser la question na mutasali na OK s'il te plaît tolérance batikela ko tana na 1999 nga na Messi Fali Poupa artiste ya mboka na Binda Bass na Feli Tyson Bimbedi na Jordan Kusa na ya Binda mo bando tambo na za nini pembe tufandi na table tulia na Veni Kamina et pas ba ser na mona pesi mbote a na Bruxelles Paris Jessica pesi mbote tufana na artiste to solola na pesi na linga ko trop déjà aux allants qu'on fréquentait tama ya zani okenda pe classe non on a besoin d'école mususu on a besoin d'école déjà banda na courage na mona ndia banda mbongo avant ngam funa poser parce que wana siko na fan na artiste na bisi na linga ko trop oyemba bien to ndo sola masomo to seki absinga minanga ngai na tuni na ba musicien lelo actuel ba musicien nini oyo ka na bisi moninga na fanatique ya Ferry na Lacoste jamais possible wana fali popa yebta ça yo bon na bia na amsudu na koke na mama te nini te tozala Binda Bass Feli Tyson
et pas il y a moi si à Jordan Koussa azara moi si na yakala asa comment marié Josie Jordan Koussa pe nanze maman oh Josika bolingo nangai nanze ba Jordan ta bimisa na disque na bango na mona etomé ma ba polémique oh soki mutu aye normalement oui okoye bisanga lelo teke petit nanga betara 10 lelo Karim Kivwidi akukana matuno mona zola room non ouais bakoma oya na leopard bango mibale mais yé moko ayebi que ça c'est matumona room torobo ya été asala banze neti ngabu ngamo na zala musique c'est pour na oboya mutu asala musique et difficile mais baza talent mon côté faire azal ko la Messi l'artiste fallait pour passer to na on genre un sounet na bali azal ko la Mbappé l'orgueil et puis Oezakati ya Messi c'est l'expérience et maturité za na kati wana donc faire rigoler azana maturité l'artiste fallait pour pas bien c'est l'étoile déjà il y a pas on chute petit à petit vers la fin mais fallait pour pas le 27 mai Albeta na Masamba débat bonne chance l'artiste pour défendre le drapeau à Congo un mot sur ça bonne chance l'artiste à défendre le drapeau à Congo et à sénégalais te mutazo beta eza congolais nyonso ba konteka a congolais mo eza lichote ti o eza ke congolais mo ayaki asala ki plein em suroga kutu mutu mboka na au kuka kuze kubeta stade wana te eza ka fierté ya musique ya Congo mabete eza mabe pona la main d'or déjà on chute petit à petit vers la fin oko ya pona na mamtu ya mpaka d'abord tu goloba d'abord Stade Masamba débat. Là on répondre de un fallait Cristiano Ronaldo. Nzambe. Real de Madrid 14. Il y a un autre qui sous 14 il y a Ligue des Champions. Mais pourquoi Messi a eu des mon nom abota maladif. Messi ba ça l'effort ba commissaire, ba ça l'effort. Il y a commissaire, il y a côté hôpital, il y a retraité, il y a tout ba tonga, il y a ça, tout ba ça la effort, il y a peser ba trophée, ou ezala ya batu. Mais Cristiano abotamina ballon akola na ballon pas génie na ça tia katema ba travailler non ndenge monte Cristiano travaillera plus Messi a talent sur abotamina c'est ça bon fali popa surtout chalelo ndenge ya ngalo bana na bongisela na ignorer pas parfait na boyete a défendre na mboka na biso ayembara bien mais fali baye ma voix moroté bana succès ndenge moroté bana ba mbongo ndenge moroté mais fala za likolo ya pas pervé lelo bat bayebi so partout na monde lelo mutaliki fali na succès ate mutaliki fali na sa album bien azate na yebi satangi na ka di conseil ba beta ou quand même na 2023 ou na toke na 2022 na 2023 10 concerts ba na ngote oh les seuls orchestres les seuls orchestres na Congo oui tambola Afrique mobimba et ça tourner en ça Afrique mobimba ba kepi na ba beti plein na ba mise ba comment on lemba ba vio ba lungu ba kepi biso ke na teke tokyo ça ba fantir te toke na rapena ke plein à plein baza plus de 2000 3000 places 5000 places toujours bête danger dédé fali o ya zolo ba wana mutunyo sa vie azala normal abani bongo to komi le fali azali to boya ngote pour azali guide de loza guide affaire pour la guide c'est quoi la guide affaire professeur affaire après ça fait non parce que m'en fallait on ça même talenté ya ngona ebiso professeur aleka moi na classe aleka professeur na mari no aussi ça na tiga bina tanga na lobe ya paka dédé bobeti ni di concert 2022 2023 bana ba concerter tant ozo ba artiste na yo abimisi obi big zorbi wana et puis c'est nos contrats ni bobeti concert nini bokina ba pays nini 600 weza binomo ka ba golo obozala ngo ka na ba téléphone o biso to mona ngoti parce que nga eloko so na oyo kango na oyo lobaki na oyo kango ozompa na oyo oloba yango obi keleke na yo kango to beta na Côte d'Ivoire zela na to beta na yo abo beta ka samedi dimanche kana Côte d'Ivoire pays ka moko ngela tsani bosala effort conseil on peut pas perdre to beta co-production ka na fuka mi s'il te plaît na bolo mona ne se samba papa Hervé
wana Maboloko sans suite. Okoma le roi succès le roi Fali le roi entourage. Puis tu as maman. Pour ça le roi album banzembo le roi Fali. Yomo pina vana la plateau mitala otalika mwana mai noko courage na respect pena parce que guide na biso lelo Antoine Mezayo mais ngapé papa Hervé. Non quel bozo boza normal. On comprend parce que lelo fallait ça là actualité à bâton on a petit Fabregas Fabregas ya TV so il va petit na on est beau to bota matata mon maman morte ouais ba petit Fabregas respecter à le roi qui aïe à critiquer Fali dans actualité té so qui a de ça la succès mondial ouais mutu na biso ya mutu mutu zo ba na biso ya kintaza misa zo ba biso kintaza c'est le so ka TV fini Fali té la médo et nzela na ba yo té ngala na posani eza plateau nanga respecter quand même artiste ko benga mtuzo bazo tala yosko zela na vanda mangoko biza na pekiso marambo te o complexe te na zolo bate président bango na plateau nanga bina fila fana plateau lo bigi jena robi mundi ba fana plateau bigi émission na bana oka boye robi mundi ba fana plateau na bizela na quand on vandi boye yo moko tana TV mutu moko traité zoba il sa propreté de yangwana il pas à père et à famille na contre au marabouko il y a personne à père en film na falité et tali bango artiste yo critiquer dans un petit affaire yo beta musique et ngala oya wana ka pona défendre artiste na yo beta musique soko zongisa ye okopenge zoba te là eza plateau na nga et azane mutamuté non petit ça tu continues toujours mon frère yo loba na ye to parle ya ba mission mususu be parce que tango bengi Fabregas dana tu as appelé ya rapé na chaîne a yepe ngai na tala pe batu ba porter parole mo otanga comme na ba ya ba lié fali na façon tout jamais mona ba benga zoba jamais mona ba benga nga be pe na zoba tolérant moté OK parce que muto atanga parce que c'est le benga zoba ngona na caméra zo filmer kasi dans limite ka tanga parce que soit tanga ki akoya TV koloba makabu 2 fois 3 fois té yango za mayele té parce que bino moni boyebi ndenge traiter Fali boyebi so to zuba image mususu bomona loba maka mususu to yebo to moni loba mususu to mona loba musolo ngwana ayina ba sai comédien misente abado so lo ngwana yebo s'il te plaît est-ce que to robonsa mama musique ya Congo s'il te plaît bato ba otala biso ça risque baloba ke naza contre yo na plate te oza contre nga bien sûr wa bla ninga normal wa bina contre nga na ninga mabete pena parce que nga na ya ka ko répondre moninga musala na nga ni na rapeta Fali so mta fini Fali fait na fingai yo kasiko na OK no no linga na prendre yo nga kututé au même ata Fali même Fali poupa apekisa bato so ba finga feri te to papa fait to aussi Robin mundi bula fois passé auto lobaka na finga yi feri na déconner na balangage Fali poupa benga ya gangeli oui te papa fait to finga na mama musique na ba o ezali ka artiste aleki kaka tout le monde sait tout c'est le scrum oui c'est un artiste musicien te wana yo zolo bangwana ngana yebi ngana na imposer au PT yo ni na on a pas ça beta raté na on monera le pasteur au ka ba yiba ba mon l'église après de deux c'est Léo non les gars na TV tabe ka Fali zoba c'est que la mission te o la sangé mission benga zoba yo ta mission te c'est le sali ba mission belé na ba zoba ngai malembe ku téléphone ngai bunga ki zena na zonga ndaku na otine ngana tine na ba obi na tine na ba vidéo non ça arrive que tout le monde ça nous débat la plateau s'il te plaît on a magambolo ba wana besoin s'il te plaît na otine lo pena parce que na bomba na vidéo a sale mission abi Fali wana bazoba mo ba oba mo sali wa pena ba talango c'est les bina yo asa wana zolanda ngana kokosa te pona ya répondre a été à traiter Fali na ndinga traiter OK zela de fala za d'abord nous olingo za tolérant olingo yo kati parce que zo katanga baloba tot est-ce que il y a la plateau mutalo ba mingi parce que ceux qui ngana nyina ya ko bombarder tika na bombarder ko katanga te ngana za mutu a guerre na ye mena na bandi ko tumba na no bombarder yo kangana na ka chef ya plateau o après na otiko bombarder na pesio accès le jour où au pesangai au tindelanga émission au c'est le scrum abenga Fali zoba
non c'est nous pardonner quand merci pas de problème non tindi on ça venait fort dans un peu non mais ce qui paie na 2 jours yo tindi ngote tu n'as pas se voir même une semaine ça a la facilité pour te si ko tourner suka ngote to tournaka mkolo yo s'excuser na plateau ngana s'excuser na royela yo ngana route na s'excuser parce que à traiter et là on ngana permettre rater soki peut-être c'est Léo a fini na plateau mutumoro bozoba oui on finga o démarrer mutu mais tous a quand même na moi langage mobo ya moi bien vers bateau ngape na bateau ezaki na ko boma emeno kenene maman tata to vandi bo batune question to moni Marco akitaki na bandala bakine libala et fallait ça na parler na mère nana ketchup c'est Léo na mas nani wasa la émission ya bakita jaune na Paris s'appelle comment communiquer na chokoti na chaîne au moins émission wana c'est Léo Marco to mona kitina bandal fallait atamusabi o lo aga fallait s'arrêter passer le tekine libala et blessé au té blessé penati il faut na vérifier mambo lobi na ngawana ngana na lo bango ça veut dire ngola sani ngana ya TV pour na finga batute zera s'il te plaît ngana ya TV pour na finga ti na respecter papa en fait parce que ça misa Congo 15 jours na oya TV pour na finga jamais papa oui ko tuke ngana yo ki bien te oui ke oyo ki nga bien te awa oyo ki lo wana bi o craquer oyo bindo o tomboki na ngana craquer te mais yo benga mtumsu moteke na Congo to mais le mat moteke to linga to za bien te si ça nanga so que papa pervé ana batu o ba rezonara le roi mpaka orchestre ana ezala orchestre ezala kala pourquoi ana batu fa bien en orchestre directeur de marketing ayibelote bu mwana na gouverne goloa go nani bango tu wana tala be mission na bango tala mission na yo mon un peu différence ça tala be mission ya batu ya biso to sala na ngana sala mon na différence ngana ya ngulu ngulu na ka ofinga mais non so mon ngana tombo qui parce que blessé parce que ni de un enfant a fallu les deux na petit a fallu les trois na soldats guerriers état major ya ba warrior ça veut dire na ka ko répondre que artiste mon boy asila azara naï abeta sila mais azwa fala comme ça ennemi à vie naï fala sala seloni elogote fala sala Fabrice elogote mais Fabrice ça va dans la plateau yo yebi ki mutu mo ba ki nonso ba loko mambala ko sara biso tout ça ba yebi aboki la férité aboki la nani aboki la fali ce qu'on a re permettre général état major na vani ba appelle les autres trop natali ga ce ko misemo va dans un hôtel OK poto chemise va repasser te Fabrice na répondre te na o tali ça ça va dans un hôtel na osu ça na pesi mbote pa ya ngam no pesa sama na pesa mbote ka zela ngam no pesa na kende boy na ngam no pesa sama bangana to comme na moment na te papa ya paka yuki rapidement aussi le envoyé de Dieu Alain Jérôme Moulumba a pour la restauration à Congo vraiment na pesi mbote place ça et puis Boda Fashion Jogo Beyu pour vraiment na Turquie na pesi mbote maître digital et puis DJ Sabé papa na Alvina ya Magali Koum mais d'or na conseiller lelo ngana frère na yo moni na lelo na pesa âge na TV ngana na 43 ans d'âge ma ngana moni na yo monité soutenir artiste na yo oyeba bobo ka kese Blaze Wing bonsoir tambo sola na ndiko tout ça si ba malembe ce qu'on moni na mama musique wana ezala nango boyete c'est le on a fallu bakoki ko swana pour bazaba ami tant bande ko beta na talala tant je crois bien na tant wana yo bando ke musique te ozaye msoza ndako tant la classe pour âge ezalaki oyebi ke giko la aleka na talala tant donc eza ba réalité oyo bango moko na monde ya musique po présent na biso fali pour pas place ça en PC moté oyebi ka finga Shining a plein de succès que yi po Shining a bimali boso na mayam na lo ba ke nek ba bi tout minene na net ba shay te kibens ba bi tout minene na net ba kibens eza normal eza réalité pe kibens am connaît musika mais ça en réalité ya makambu ya musique ya zaki en plein makambu ya succès na ye qui bien se passe en plein membre succès na ya wingi wana za mambo permettra yoka toujours solo là toujours sur ngana to sur le kange ba frère ba fanatique ba tala biso
biso toza poto moni sa valeur na bango yo fandi no lobi ke fali à l'équipe batonneso ya beta kutu na Bethlehem esika yezo tsaka mako non d'accord alobi mbona oh il faut pas monter les kabatu il faut bon est-ce que faut les kabatu so iko to lobi to moni sa ba valeur nanu artiste beta concerté 50 mindele bayi ata ba corps arena ona obozoloba nan artiste beta ngote 50 mindele o ezo za ya festival terre ou exemple que concert ya mutu donc na artiste fali pupa na artiste fait ngola na ba fabrication lelo yo ba yo critiquer ba ka musique ya communauté africaine na critiquer mutu te et surtout mingi na ba concert to ganga communauté congolaise ya ka plus que kolika donc bazo sala kaka eloko moko me ba bimande nzela moko te mutu na mutu azana orana ye mutu na mutu azana makambu oyo yayi. Donc alors yo a frère nanga ou la bien net il gouve les gaulois azana style o yayi azana style nanga style ne fa finga te yaza style na mukolo yamba na ke o lubanai asola mbodi azana style nayi net so ye bogarde la presse azana style nayi voici les gars azana style nayi puis Naomi yaba ana style nayi on permettre mutu mo basala biso babike boma tata na mama na ope azolo Liverpool azana style nayi ngana yoka ngapena nazo attaquer mutu monte nde onanga Liverpool na PC mbot mais yo vandaki pena boy na plateau la fois passée dans terre oui biso ya bataf mutu pena checker non mutu pena checker non finga mama ferré je t'avais dit mais ce que to landi pende ko moko Liverpool kingandi nini toboka boy na bonasi bolande émission ngai premièrement nanu ngana ko finga maman est falité d'autre part bah fait bah toi tout cela ngana ko finga maman est fali pona gagner ni na ebite ngabe na na te nabi yo te nabi ba ndeko to so la ngabe na na maman na nga so maman na nga kufi e sala nga pasi makasi alors mususu passion de ko na za na ngo lelo nzamba permita mususu akoma mona 1 franc alors asa ba réalité il fallait maman na ikuto za l'envie à mon richesse na yo tant au tenir ba popo bongo eza ozola musaye le moko ya bien te na mutu donc ngai na osengi la Liverpool pardon et pas le président Fali Poupa na part que ya biso bato to za ba fanatique ya faire gola to lobila kae que président amimango na motema te même man on linga pete ba finga maman ya ferry donc wana za nazo linga sona ibisa leki na ngai soda mais comme ko kota na ba ligne on a ezana sens. OK, merci rapidement la main d'or. Ma dédicace rapidement pour tout. On a fait ça na tous les warriors tout et le 27 Brazzaville et on a déjà nous on a parlé na bongisi et ça le 27 mai au mais dès que on a le fait que Brazza des jours quand on a fait des jours na Brazza après na Roya parce qu'il y a un problème on a famille très important. Après batu Brazzaville mobima na bi présent ya eu ça déjà on a pour dimanche baza na match Brazza mobimba et pe ba fan tout balinga Fali Poupa to bi concert ezara moko na mokili en Afrique ya Fali Poupa Aigle Guide et les remplaçants ya Michael Jackson de batu tout balinga ngala linga bino mingi et na pesi joyeux anniversaire na maman Anto Kanuka. Joyeux anniversaire na maman Anto Kanuka. Maman Anto Kanuka. Joyeux anniversaire na yo. Yam para football en mère Anto, sœur na bisa sur la bière za social. Maman Anto. Maman Anto Kanuka. Joyeux anniversaire. Vous comprenez que Zaki juste les solo et musique. Papa Valérie Pepo. Motema papa Valérie Pepo. Papa Valérie Pepo je te salue. Ingénieur Frézy Kipa. Ingénieur Frézy Kipa, ingénieur international. Na peso moti le véritable code mondial, le futur ministre Yaouli Moucheni, code Mboka, na peso moti Mille Esprit Cardozo, Exit Pechanga, na peso moti et ba comédie na biso, ba artiste musicien na biso ou ça la musique vrai. De courage encore na papa Hervé Gola et puis maman na biso aboti papa Hervé na famille Mobimba, maman oza maman le Sambo, eza pasi mais ça la fort. Et la paix tout balinga ngamboti numéro contact il y a plus 243 976 46 31 77 plus 243 976 31 77 tete naï maboko bank motema Rachel Fouta 7e bagarre yoebi maître Kazi batu bayate obanda bango mabe invitation ko ardoise
avec Given, bah, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah, invitation en carton. N'a pas follow Nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison Given. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!